From the valley to mountain, de la vallée à la montagne. Nous sommes ici parce que nous voulons que le pouvoir change de camp. L'on voit des femmes entrepreneurs, des femmes multimilliardaires, les femmes écrivaines, des femmes qui vont à l'ONU. Association FTE des femmes entrepreneurs vous invite à la 4e conférence internationale des faiseurs d'exploits. C'est samedi 29 juin 2019 de 9h à 17h. Entrée gratos à Montréal sur l'adresse suivante 250 boulevard René Lévesque, Ouest Montréal, Québec. Pour les États-Unis, retrouvons-nous ce samedi 6 juillet 2019 à partir de 11h jusqu'à 19h. Tout sera sur l'adresse suivante 601 North First Street, Garland, Texas, USA. Pour l'Europe, nous serons à Paris le 9 novembre 2019. Pour les liés, contactez-nous au numéro affiché. Vous êtes une femme avec le désir de réveiller votre leadership et d'impacter le monde, d'influencer le monde. Cet événement est pour toi. Venez avoir les outils appropriés. Invitation cordiale à tous et la participation est gratuite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver, notre convention à Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Et il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, que Dieu a placé dans son cœur et pour lesquels j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes des villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messie, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda Taba Fene. Nganda Taba Chez Hugues la coiffe Ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Ikote Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89
91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michulu Atlantic Shipping. Et Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitongisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss. Bonjour, bonsoir chers internautes. Na Congo Promo TV. Congo Promo TV de Raph Ngindou, notre boss. Et si vous avez na maman la biso motema, maman Belinda, ko penda simbi masolo na kati ya résidence à Dallas na bana nyonso. To pisi bino vraiment ba mbote mingi. Donc bino pas kolanda biso, molingaka émission OGC avec son combat. On est là avec vous. Le lobby mingi pena to tout va porter. Non, on a promis mais la bino sango oyo, ko eza na kati ya Portland men awa. Na kanisi ba tout surtout baza na Amérique, ba tout surtout baza na kati ya Portland men, mais bi eloko ezo lekana ya bande ko na biso oyo baza awa. Maintenant qui ne comprend ça déjà côté mingi vraiment on a pas sur un penza vraiment peut-être technique wala penza et qui penza ni passe à penza ya wala la famille mais la possibilité à ma télé donner les sons ainsi que famille à ma télé Jérôme Rwanda na Tatiana Kwangi na Katia Portland donc et bandelika ndenge na yebisi bino toza wana lelo juste pour savoir sango vraiment ya bandeko na biso bon je sais pas comment dire bandeko na biso bauti sika bauti na bangola na bakresi na bamboka nyonso baye awa na kati ya Portland mais qu'est-ce que basango patana et baye de façon illégale lelo déjà sur terrain Congo TV ekiti wana sur terrain mpona kozula bino bilili parce que babi Congo Promo TV c'est la classe Congo Promo TV masolo donc il y a dans la spécialiste biso pe ya Portland men à Congo Promo déjà canu tous les 4 coins place on les canalisatés moi sans je suis là donc avec vous pour dans le club bino ba information ici canu masolo et batami et bombami donc bimisa yango vraiment actualité toujours donc tozosoki la bino na sima pour continuer l'histoire oyo ya bandeko na biso baza a benza na kati ya Portland et pour on se retrouve juste après. Chers internautes, tozongeli bino lisusu kandi tolobi lelo penza awa na Forest Avenue donc 501 toza awa penza epo bandeko na biso bayaki penza baza ebele donc esengaka lisungi donc et que ça la penza bien soki bino akolanda biso boparticipe pe mais tona bandeko na biso awa totuna bango lolengo bayaki lolenge mpe bazovivre awa po ebele bazoyeba te ebele bazoyeba masolo yango te mais tokotuna bango mwa bavi na bango ekosala penza bien. Bonsoir papa. Bonsoir, merci. Oui, okopesa biso kombo na yo. Kombo na nga Mokonzi, Shadrack David Mokonzi. Bakombo ebele. Ok, toza awa na Portland
na kati ya États-Unis nayebi te soki okoyebisa biso par rapport à bandeko na biso baza loge awa mpenza na forest avenue awa oyo bauti mpenza bamboka ebele bazosenga mpenza lisungi ya makasi mpenza na moko. Ok, toyokaki bandeko baza bauti libanda baye awa biso toye awa mpe mpona kosoutenir bango nazanga moko te toala babisite ebele mosusu bakende ya bamisala donc toza mpona kopesa bango force mpona kosoutenir bango sur tous les plans quoi. Donc toyoka mpe bango bandeko na biso loka toya deja kala toyambi bango na motema mama biso de tosali kosengai mpe tosala tokontinue kosala toyebi ke bango mpe baye na baesprit ya sika na baesprit ya bien oyo bakocrée mpe babiloko mpe awa ebele donc yango fo topesa bango force tozala na bango mpe toyoka bango mpona makambo ekende liboso quoi. C'est un peu ça quoi. sikoyo bayekoyo baolanda biso vraiment bandeko na biso tobenga bango tuku bachere internaute bandeko na biso bazolanda biso melo nini okoyebisa bango par rapport à bandeko bon nakoyebisa bango ke bandeko baza bien accueillir awa eza mene eza moko ya bien donc côté bayambaka bato mosusu etondi bato bango mpe koto baza l'aise donc baza l'aise bakozala bien baza toujours bien po biso to déjà toya déjà toza bien donc nde mpe bango baye bakozala mpe kaka bien biso toza na l'état aza na azokoyede bango biso mpe tozala mpe tozoyede bandeko na biso donc baza l'aise baza préféré donc c'est bon quoi men yambi bango bien na mitema kofungama yango omoni biso moko mokonzi ye mo baye vraiment mpe apesa mpe force mpe ebamisa mosusu bakeye babulo nga mpe kami te nakokende bulo donc apesa force na bandeko na biso oyo baye awa donc toyambi bango na motema ya kofungama yango moni nga moko vraiment Shadrack David mokonzi na ye mpe sur le terrain quoi bakamoto ezali bamista mpe bayebi donc grâce à l'équipe boye bamisa mosusu mpe bakota babulo baoya mpe bakozala kote mpona kosoutenir bandeko donc tozala motema ya kofungama mpe leta na biso ya mene afungoli bango motema ndenge afungola biso mpe c'est ça quoi. Est-ce que eloko nini okoki koloba te eloko nini okoki conseiller bandeko na biso bayesika peut-être bazobanga nde kaka nde toloba les handicats ya bato balingaka koloba ebele donc bamosusu bazolobaka non nde ekozala wana bakorefule bango parce que baye illégal tout eloko nini opedi okorassure bango bandeko na biso opesa bango mwa force quoi. Bon, mpona bandeko na biso na koassure bango ke biso bango déjà batoza bamona deya biso nde toza bapale mawa motu déjà evanda donc ça veut dire bango mpe baye bakokomaka na idéologie wana bakoleka mpe biso wana bayeke baye na idéologie na bango biso peut-être tosali ya biso tokondi osala ya bango mpe oyo bakoya nango ekomplete susu ekosalaka bacommunauté nyonso baza bakocrée mpe bainitiative ekocontribue mpona mboka preuve andeke biso toza awa toderangeaka l'état te tovanda kani et makambo biso ezokende pepele donc l'état sepela na biso mpona biso mo deye toya barefula biso te tovanda pepele makambo evanda bosiko bandeko na biso baye donc bazala calme mpo biso deye toza vrai bapesa kaka temps na temps quoi mais makambo to ekeki to po bamona biso déjà oyo toyaki déjà toya kosepela bango mpe bakozala toujours ya kosepela. Voilà, nayebi te so oza na liloba moko ya sokoki koloba na mwa kodédikase. Ok, lobaka na loba eza ke bamista mosusu oyo bake babulo oyo bayebeki bamista baza kote bafamille baza kote tosoutenir bandeko na biso baza awa topesa bango force baconseil baquestion mpe bakoza bango mpona baréalité ya mboka topesa bango baconseil topesa bango force mpona présence na biso etant ke bana kala mboka oyo esala déjà bango bien bavisite na biso esala bango bien c'est quoi c'est ça quoi donc bambote napesi mpa bamasalanga tu ya mene bamasalanga tu ya mene apesi bango mbote bamasalanga ya Canada Carlos Kalamba apesi ye mbote donc bamasalanga na France na Portugal apesi bango tu bambote donc c'est ça quoi ouais moya kolutanga bakombo to eza te quoi mais bango bayebi ke mokonzi poto na poto mona poto akalaza déjà bana Schengen tozali na Schengen toye koto donc c'est que koto makambo eza. Ok, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Penza pour participer. Ah, Nzambe, Bavida ma solo Penza, sans Congo Promo TV. Sans émission à Bino, j'ai senti dans vos yéba ma solo té. Dans Bande Konamiso Baza, Baza bien accueilli. Donc, Biloba Loba, to, oh, Batbazo Lobaka, qui va refouler, va sala boy, ma sola, le coup. Pour les témoins déjà, tient ma boko. Quand vous y a mon gouverneur, il y a mon calabiso déjà, surtout il y a men à l'objet qui a tient ma boko, Baza le bienvenu, la suite qui va s'occuper, ma lame. Mais pour un premier, tu as son accord, les sougis, les bayewana, moi les sougis, moi cotisation, moi, oh, yazan et l'autre à Pessi et pour ça la bien. Mais, tu as toujours awa, toujours y a kama kamoneza. Yo posa na besoin, ozana moi les sougis, na yo wano niveau pesa. Toza à n'importe l'homme na main, ce que moni au quitter l'adresse ou na ya Forest Avenue, même à partir de l'émission Oyo,
na se ya émission ya nini na biso toza na numéro oyo eza wana oyo edefilaka wana okoki mpe kobenga mpona kotinda mwa quelque chose mpona bandeko na biso. Voilà, tozongi lisusu, tozongi vraiment na masolo na biso toujours toza wana mpona bino mpona koservir bino. Nde nalobaki ne bandeli ke toza na élément moko tokopropose bino awa ya sœur na biso magnifique. Donc babi un Congolais na kati ya Amérique oyo azosala masolo ya GT. Donc azwa mpenza asala deker oyo tobenga deker chadker mpona bana babombaka bana. Donc un Congolais mayele trop à s'imposer kati na ba donc il faut la maman magnifique pour ça la masolo wana donc tokopesa élément wana pour bana na ye bazwa ki graduation biso awa na kati ya Amérique na kati ya Portland mais na mois de juin oyo eza mois oyo bagraduaka bana donc nakoloba mingi te nangi bolanda élément oyo ya graduation ya bana ya maman na biso magnifique et puis on se retrouve juste après. Mi parlait déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona yango. Troisième mpe koli ka ndenge olobaki troisième colis déjà. Nga nde libanga te mpona yawa te. Neye si zibe service nazwaka ta 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37? Oh! Nga kuna bangaki na esi mwana tiaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Baza pe na Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. Seke tobenga bango monde entier. Ukokanseri ukola mundele. Na moni Angola. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na poli na yo. Kunyoko maneyote ba numéro na biso yango wana benga na yo zibe service akulivrer yo carton pe ko retirer ye muku akuya kuzwa yango pe akuya wana Kinshasa kaka Kinshasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes.
continue toujours na cadre émission oyo toyembi lisusu ndeko na biso ye mpe aza mpe kaka na kati ya port promen awa alobela lisusu ye sur makambo vraiment ya bandeko ete ça passe vraiment epesa passe makasi mpe esala esengo parce que baza déjà na katikati na biso mais mingi aloba eza te toyo bandeko na biso. Bonsoir Madame Sandra, vraiment tout ce que nous avons site na biso chaîne Mboka Congo Promo ozo pesa goût à travers l'internet dans le monde. Les amours quand bino ya dendu kuzitu o vraiment que abanda bina makambo ngo Adi Congo Promo ekufa. Te Congo Promo ekufa te au monde actualité lelo totala à part France 24 na monde c'est Congo Promo TV. Donc so taliba rediffusion o ele kana Congo Promo donc aux a du domaineité yo mo comprendre que te non vraiment que les sites avec mais eza par ma chaîne no penza babanda masolo ya internet hein. Voilà, vraiment un grand merci à mon boss, le graphique Sika Zwami, Moutema ya maman Belinda, mon centre Mukindi. Voilà, un grand merci à mon agara, les sous à Bomoni Building, au objet de béni immeuble, à Isabon à Kata Stade, au bâti, bandé, qu'on a dit au bâti, Kokota, Nengozola, la formation, et ça, on a mabété dans l'état à Joie qui bango, en tout cas, Baza Pena bien accueilli. C'est pour cela que tout ce qui est vraiment la jeunesse, le président jeune, tout le monde est président de la communauté. Nzambe ba opambole na musala pe sacrifice oya zo musala donc à l'inviter ceux qui biso to telemi pour noya opesa bino information o to moni sabino ezape na pona esengo to moni bandeko donc ezala ki to ka mingi bandeko bazo kufa na nzela mai bana boyena boye nzamba sali oyo ya makasi to moni bango bena ba famille baye mais ba rimer webika radio langa ndezolo ba mingi c'est pour cela ya denzu boto eko corriger to eka ko planifier moi synthèse mo ka mukie par rapport à Bangona Biso. Donc, Bangona Biso, vraiment, quand nous le radio langa wana do, toyeba ebele, biso ba noir, toyeba ebele, toloba ebele. Mais n'a qui na loba, on est battu avec la biso ba na façon illégale. Je sais pas au plus expliquer. Façon illégale wana ya kozanga ba document, ya kokota na ndenga fraude, ya kokota na ndenga nini. Pe oyo biso, est-ce que ndenge baza wana baza penza bien akei, po yo zalaki ton président ba jeune azalaki. Non, omoni lelo mambwani ya mamba l'État. Soki lelo l'État azalai na droit ya ko ndima bango te ba ya ovanda na mboko ba oza na place ba fati. Ko bakuti bandeko bakuti ba famille, fallait ba vanda na ba famille na bango na banda. Mais omoni place o ba komela na place ba vanda ka eza ya otonda place to bengi ba centre. C'est pour cela omoni oyo nyonso l'État asala ka awa. Azo sala te po awa na meni nde yango pena nde eza state oyo yo biso pena ba Congolais pena donc to kota ka du jour au jour. Donc sur le logo mon Congo Promo et vendisa koto donc c'est que koto nde pena place makambo ezala. Donc bango bazana bazo dépendre na biso te bandeko na bango po ba dépendre na l'État. Donc information o aneza na ya ko lobela bon moni o ka eza plus important to lobela information o ngana ko loba toza bongo na 501 Forest Avenue. Soki ozana mo eloko bien ozana temps ko banda 8h jusqu'à 16h soko kewano okuta pona ko aider bande ko so baza awa bazaka pona kolala mais sika o eza ya bongusela bango mama ya komela mo eloko kolia ezam bongo na zo répéter ngo lisusu 501 Forest Avenue soko ozana numéro ya président ya communauté congolaise ko bengi papi bongo moto moko bien ye pena mutaza chargé na makambo wana o monde ko zana président jeune ndenge mambo ekindaka donc mambo eke kitoko pona nini nzambe ayebeke jeunesse onde espoir alobi donc nyonso oyo ezoleka awa baradio langa ekoloba nango mais bakozwa solution nde moto akozwa mpona bango eza l'état donc mpo bazala awa eza bongo nde l'état nde moto ayekotia bango akolobi bayeba ndenge nini bakoki koplanifie bango mpo bakontinue bango mpe bakosalaka ndenge biso tosaliti bongo biso bato toyambi bango toza ndenge nini bakuti biso ndenge toleki bango na nini vraiment donc avec l'état biso na bango donc kikala nekaka peut-être mais so to tena makambo kutu bango baoya kutu na image bien donc baoya opia biso ba référence ya kikala ngonde so peut obi kikala ngo ezaka kimutema mabe bande kommission so kota kana ebite aolo bakenga na kota na mutu kala ngato na kota na ndaku na ngana tika na Angola to na Congo option to yaka awa to yaka toujours na système ya ba immigrant omona to yaka système ya immigrant bande kona biso baye amoni kazane loko il faut akende asunga bandeko na biso lobi pe ba koma lokola biso po Portland men o ezamboka ya assistance ko bete ka pe belé soit assistance pe ya ki place sur la nyeba kende
so baye koto ko bayeka assistance ezali non au moins écoute mambo assistance wana lelo bamboka na biso non to lo bandeti ba vie sociale nde yango nanu ebomi nanu ali biso des emana ba gouvernement na biso eza ba gouvernement mo il y a pas de politique mais boye bien on ndenge fonctionne mala donc eza différent oyo eza plus important total bandeko ndenge baye to laksa bango amour oyo biso tozotanga na makomi donc ndenge bible. Donc c'est pour cela que c'est plus important. Banzela balekia banzela passe par obstacle belé. Donc total la nzambe ndenge a protéger bango ba komina bana na ba famille ba continuer pe ko vivre ndenge biso oyo to yambi bango tozo ko vivre. C'est pour cela que c'est quand même grand merci na bino maso o bozo sala participation kuna na forest pour na aider bandeko mais bo lembate baza bandeko baza temporaire ezateke ba ko tsa bango eze sika foot betamaka. Donc baza temporaire l'état azoza ba précaution na bango po baza la bien placé ndenge biso tout oyaki mon côté oyo à côté le malelo marqué ba radio langa bazolo ba côté non patati patata biso tout oyaki to lekai na parcours na bango. À l'époque na biso population ezaki belete to zaki ba chance to la na ba famille na botel fouté la ki biso au comprendre donc c'est pour cela moni pe bandeko pe baye nzamba sali grâce ndenge baza mais baza bien planifié l'état azolanda bango étape par étape ba médecin bazoya pour ça la bango ba analyse au nyonso tozomona pona ba santé na bango ba avocat pe baye donc bazolanda tout ça ya bango donc c'est pour cela moni comment que na kopé sa parole pa na yo moko mukolo masolo oui mukolo masolo donc babi oza 001 dans États-Unis masolo nde makambu awa donc eza loka étape mo ba olekisa et après wana bozona bango elamba msusu pe ba ya sona sima isuka na bola tape ba jipo na bola beze lote donc ndenge eza wana biso to aka toujours na sima biso pe to koma ngo président Bongibo merci beaucoup na bo chrétien biso te asuni peza ba te na biso président ba jeune tout kala te to beta peza bon moko na e pour bela la sa kuna loba o wana ze lote angolaise vraiment donc toko solo lango lisusu toko perforer donc makambo na biso toko solo lango mingi mais voilà quand nde boyoki nde denza uti koloba awa donc nde nalobi merci beaucoup na président Bongibo peza na staff nde mobimba donc bango nde basili masolo mpona kosunga bandeko na biso merci peza kosala ya mingi mais nalobi na émission oyo bokozwa toujours so tolobela mpenza masolo ya communauté congolaise communauté angolaise parce que nayebi te toza tokomi déjà ebele mais toza lelo moko to esangisa biso nga aloba yango toujours tosanganaka na ntango ya bafeti na bamatanga nde tosangani babike communauté congolaise communauté angolaise communauté ya baspanish nde tobengaka bango donc baespagnol mais tozosanganaka te donc il faut mpe ya référence moko ezalaka ke ntango bazomona bacongolais bayebi ke référence na bango ezalaka boye tomona yango neti na bafrance ezali na babelgique bazozala baréférence na bango ntango bazokutana mpona makambo na bango yango ezosala makasi na bango force na bango biso mpe awa dia toza ebele donc président Bongibo pene fo asala effort wana mpe tokóma mpe na référence moko même so ndeko moko aye aa na mpasi boye olia aleka na baplace ya boye bazwi barécupere mbala moko mais tozocontinue po tochite déjà na émission na biso mais dentune te soza liloba suka po tokanga bon nga olobaka ke na ndenge olobi ke na président ya communauté en tout cas basala mosala na bango par rapport ya temps oyo toyaki na temps oyo tokomi donc toomona mpena différence topesi bango te acontinue na courage wana azalanga mpena sacrifice wana alemba te na kokorge kaka mwa moke na place olobi ke te non soki mwa place ekozala ndenge bandeko bazoya balekaka te président aza président ya communauté mambo oyo etali l'état de exemple moko gouvernement nde donc fo etala situation ya bandeko bazoboya omoni premièrement non biso africain na disons en général surtout biso bato toti mpena na ngambo wana bino moko boyebi oyo se présenter comme Congo Promo boyebi bato mingi balingana otala intérêt personnel donc ennemi ya moninga na yo azaka moningano oyo wana kotine nzela moko c'est pour cela omoni bamambo mosusu epesaka mwa bakaka oyo kaka tolobela mpona baréférence eza ya kingali nayebi ke Raphaël Kabata garçon moko noble azalaki awa atilaka biso mwa référence moko lelo bokoyamba mpe motu boye alinga alia mwa ntaba nde tomonaka baninga ya Asie baninga Europe baninga Océanie bazali mais biso ndeti awa ezalaka te baréférence yaka sevelot ozo comprendre baéglise. C'est pour cela bomoni mais banani bakombata exemple na oyebisa ezaka bandeko na ye moko ka o bauta na ye mboka moko ante tamu tazali na référence au lelo ba musicien ba artiste tout o ba ya venu ba ki atuza na référence mo winde tokati
donc awa lelo ekoma soki mwa eloko donc bolukilanga mwa eloko bokreya tata moni bozwika mako omoni mais garçon bato apesaki image moko boye mpo na ville na biso mpe toujours babiloko yango ezalaka tozala mwa référence mais bato baboma eza kaka biso moko na yango wana un grand merci kaka napesi tout le monde oyo tout bozosalama bokasi ya kotala bandeko na yo moko mwa masandra bamoto komo ebele soki okokontinue masolo na yo toyebi ke toya na mois de juin oyo bana bagraduation eza ebele nayebi ke nga na banza na sukisi na nga wana. Ok, merci beaucoup Dendu, merci. To comme j'étais déjà une émission na biso, émission chez Sandy, moi Sandra Mumba na zawana. Nga na baki na ko bundela bino parce que Congo Promo TV c'est la classe. To zawana te pour na ba rendre moko inutile. To zawana pour na kokota na ba bisika ba bazo kokota te, bisika ba bazo kokondola te. Biso to zawana pour to kondola rapport na bino. Merci beaucoup à notre boss, le boss Raf Ngindo. Na maman na biso, maman Belinda, motema ya boss Raf Ngindu na résidence kuna na Dallas na bana nyonso ba mbote ya trop na PSP de na famille no mobi ba mbote ya trop na oublié te famille na ngai na Congo na poko mbote ainsi que ma fille Donnelle, je l'appelle toujours la précieuse la tona de maman Sandra Donnelle Soki na bosani pété famille Mwanda vraiment Jérémy Mwanda Mélie Mwanda ainsi que sa femme Tachela Kwangi donc bon baza ba Brazzaville dans la peste on va monter à trop révélé. On se retrouve avec un nouveau numéro de cette émission. Bye bye. Bonjour, bonsoir chers internautes. Bonjour la Nabiso vraiment na 4 émissions la bino chez Sandy. Sandra Mumba, votre humble servante Nazawana, Babi Mikolo, Congo Promo TV, toko frappé parce que Congo Promo TV Mikola Simbi Masolo. Merci beaucoup na bino nyoso bolingaka toujours émission oyo, bino bato participaka. Bino bato bolingaka biso na ba commentaire na bino. Na nyonso donc toyamba ngo kapo na ko servir bino. Lelo penza na kobeta sete mingi na lisolo oyo epesa nga pasi. Donc n'évitez peut-être ndenge batubolo bakake non sans kombo ya Karim Mokondi l'émission na bino etambulaka te non tokobeta kama solo na ye toujours so komoni eloko etambula te soki eloko etambula te tokobeta masolo n'évitez batubele penza ba kondanaki mingi Myriam Mokondi mais nga moko na landi ba audio na landi émission na yoki o mama ya bango alobi noki o sœur na biso Myriam alobi epesi pasi mingi via poto et à passe makasi o ayebi poto te peut-être aoki koloba n'importe quoi koyamba mutu déjà na poto et pas na yo pendant 7 mois eza déjà ebele mais to ebite nga personne azalaki penza Karim Mokondi na ebite nga personne azalaki ye na ngai na mikitisa mutu ayambi na ndako no 7 mois allié sakayo alati sakayo non il faut être correct ata salio mabe ya ndenge ni po solo la entre yaya na leki bosolola entre yaya na leki po naza na 3 positions ya kopesa ya liboso nanu sœur Myriam nga na okondane opo na nini mutu oyambi ye oyebi ye te osungi ye okomiti na niveau wana ya kosunga ye nanu olata kombo na ye mpo na nini parce que oza mokolo oza yaya kolata kombo na ye te pesa lokumu na kombo ya famille na yo neti nga azala fier na kombo na nga partout na lekanaka eza kombo ya famille na ngai nayebi te lobi koki koede nga na likambo moko boye yo komona famille mawete olongola ozwa otya ya mokonzi okanisaki okoma Karim Mokonzi non Karim Mokonzi a mokonzi yo oza mawete ifalo tikala na kombo na mawete lelo tala buzo banyoso eleki bakomi kosali oyo na mutu akoki ofinga yo te na mutu akoki ofinga yo bamélange toujours donc eza pasi mingi mpe mawa mais Karim Mokonzi mpenza soki ngai yo nanga nazala kinya naza penza concentré pour eza poto mukazala concentré so oza concentré to osala n'importe quoi lelo bana membre na bakotelema po anini po baséparé yo po baséparé na Myriam Mokondi na Myriam Mawete donc basepelaki te ndenge Myriam azwaki yo bovandi na ye ifale bakotsaka elo moko ya mabe mais Karine yokela pe mama na yo ko mama aboti alela nyonso ya kitoko te elo nyesala ovanda na mama na yo te elo ni penze sala ovanda na mama na yo te yokela mama na yo sala nzela na yo kolanda batu te yo komi na poto oyebo tracer chemin na yo mais tracer chemin no na ndenga bien barondo wana babilo nyonso wana ezanga ntina ya na importance ata mokie te elo kaka na ngai naloba na yo et puis je sais pas Pamela Chekola
nayebi ke nasala na yo je travaille avec toi na RLTV oza ndeko na ngai melo na osenga yo okota masolo na bango te okotikala na soni mama ozalaki na équipe nationale olongwa na équipe nationale sala nzela na yo sala bémission na yo trace nzela na yo okota masolo na bango te omoi te kootikala na soni. Moi je te connu en tant que journaliste omibenga chroniqueur à liboso ya kokota na poto yo chroniqueur à liboso ya kokota na poto oza chroniqueur ya liboso ya kokota na poto te poso tobi totanga ba grande sœur na biso bakota poto bakenda ya kala sœur na nga Chou na Mangondo le hit du passé akenda poto ya kala Laura tendance akenda poto ya kala mais en tant que sunani bamarlo kasanga bakenda Karim Chitenge ekutu abala yakenda poto ya kala soit ba compter ba bato bakenda poto ya kala bango mais yo te to eza ba polémique mo bokota ezanga tina bo mikitisa bande ko na ngai bo mikitisa donc conseil ezaki ka juste wana ya kopesa donc ma Myriam Sala posé yo tika bale na kana bango un jour de balbaka l'avenir me donnera raison et kopesa ka opé raison un jour mais vraiment pour la lelo mingi na kopesa mbote nanga vraiment na vie nanga Garcia Kosi depuis Lyon à Paris ici ka zali vraiment na pese ba mbote ya na kokosa na te vraiment yanga famille quoi yanga famille Joami Mwanda Tatiana Kwagi Meli Mwanda puis ma fille préférée Donnel Soki la Tona donc maman t'aime toujours je suis là vraiment de cœur avec toi merci na bino nyonso ba fan na ngai ba fan na ngai na émission oyo olandaka numéro eza wana baconseil masolo nyonso eza wana vraiment tokosola toujours parce que eza Congo Promo TV balobi tookende yango toujours na système à vitesse po ande eza correction donc soki eza bato bazobeta masolo ya ccc biso tobeta ya likolo. Merci beaucoup à toi aussi Denzu Penza ndenge osimbi technique Penza merci beaucoup odisposé ton na yo merci beaucoup à ta famille na bébé na yo na bato soki balingaka biso donc bambota mingi on se retrouve déjà avec un autre numéro la semaine prochaine. Bye. From the valley to mountain, de la vallée à la montagne. Nous sommes ici parce que nous voulons que le pouvoir change de camp. L'on voit des femmes entrepreneurs, des femmes multimilliardaires, des femmes écrivaines, des femmes qui vont à l'ONU. Association FTE des femmes entrepreneurs vous invite à la 4e conférence internationale des faiseurs d'exploits. C'est samedi 29 juin 2019 de 9h à 17h. Entrée gratos à Montréal sur l'adresse suivante 250 boulevard René Lévesque, Ouest Montréal, Québec. Pour les États-Unis, retrouvons-nous ce samedi 6 juillet 2019 à partir de 11h jusqu'à 19h. Tout sera sur l'adresse suivante 601 North First Street, Garland, Texas, USA. Pour l'Europe, nous serons à Paris le 9 novembre 2019. Pour les liés, contactez-nous au numéro affiché. Vous êtes une femme avec le désir de réveiller votre leadership et d'impacter le monde, d'influencer le monde. Cet événement est pour toi. Venez avoir les outils appropriés. Invitation cordiale à tous et la participation est gratuite. Marche dans la vérité de Dieu. Réfléchis, analyse. Quels sont les mensonges dans ma vie? Je suis un vaurien, je suis comme ça. Tout ça sont les mensonges. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Tu as la sémence de Dieu en toi. Ça veut dire que tu as la capacité divine de faire toutes choses. Que Dieu te bénisse. Lisez le livre de Cantiques des Cantiques. Vous allez trouver qu'il y a tellement de bonnes choses là-bas. Vous allez trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques, la masturbation est interdite. Vous allez trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques qu'une femme ne peut pas prendre le troupeau et mettre dans sa bouche. Parce que cette bouche-là, elle est faite pour louer le Seigneur. Cette bouche-là n'est pas faite pour faire du n'importe quoi. C'est au travers de FDE que
j'ai découvert tout cela. Et voir les femmes s'encourager, voir les femmes se motiver, des femmes qui ne se connaissent pas, des femmes qui ne se sont parfois jamais vues physiquement, mais juste au travers du canal de l'Internet, ont commencé à motiver les autres, ont commencé à parler de Dieu, ont commencé à aider d'autres femmes à aller à notre niveau. Moi, j'ai aimé ça. Et tous, nous ne sommes pas dans le même pays. Moi, par exemple, je suis congolaise, il y a d'autres qui sont gabonaises, il y a d'autres qui sont camerounaises, d'autres sont ivoiriennes. Donc, voir toutes ces femmes-là de plusieurs pays, de plusieurs nations différentes se lever pour faire le business selon Dieu, pour se lever, ça m'a touchée. Et aujourd'hui, je viens te parler. Tu es une femme, tu as une destinée, tu as un appel, tu as quelque chose qui brûle en toi. Tu as un foyer qui bat de l'air, les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Tu peux toujours faire les choses différemment. Tu peux encore aller à un autre niveau. Et moi, grâce à Faiseur d'Espoir, aujourd'hui, j'ai ma marque. Aujourd'hui, grâce à Faiseur d'Espoir, j'ai mon business qui avance et je continue aussi à étudier. Et tout j'ai beaucoup aimé la présentation de Marc-Karine Donfac. Savoir que nous avons beaucoup de potentialité en nous et à chacune d'aller chercher, mettre en valeur. Donc, ça m'a beaucoup édifié. Sincèrement, c'était vraiment bien. J'ai vraiment été bénie, puis encouragée aussi, parce que parfois on a un peu de crainte d'entreprendre certaines choses. Puis sincèrement, je conseille à tout le monde de participer à la conférence. Il y en aura une à Paris, là. Vous pouvez y aller, sincèrement, vous ne serez pas déçus. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.